Bandeko boyebi ke na Congo bakoloba ke o kamere ayiba mpona mokonzi ya mboka to ayibaki mpona mokonzi ya mboka. Bandeko bon tomekana kosala hypothèse boloba teke yo papa robo yo lingaka mokonzi ya mboka olobaka ke ala wana libela oningo balukile bandeko te na baluki te naza na meme idée mais eza kaka hypothèse parce que soki ozomona makambo oyo bato balobi ekokozwa nzela alors fo komeka kosalela yango hypothèse ata moto yango ya ndeko na yo to ya papa no to mama na yo mpo ntango okozwa hypothèse okoyeba ndenge donc ekopesaka likambo ya kitoko ya mabe te mpo na bato nyonso mpo na mokonzi ya mboka mpo na kamere ye moko epui mpo na biso alors bandeko bolanda hypothèse mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nakanisa jugement ya kamere eleka monde entier bayebi yango eleka au sérieux avant esala mabongo bazwaki temps ya kokonvokaka ye na baparquet délimité bazwaki mpenza temps ya koankete banda Congo pouvoir oyo ebanda to bandaka na oyo ya Kabila nanu ba anketa bongo te na motu moko yali haute autorité ya mboka. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi Kabelo oke kobongisa Kabelo okatisi suki okangisi suki osombi ba-accessoire osombi ba-produit de beauté osombi ba-crème na kombo ya papa robo leader okozwa réduction totale chez Olga Kabelo chez Olga Kabelo #1. Kokanga kutu nakoloba te nakolobela koankete kosala bankete ya makasi donc bankete wana eprouva na tous les moyens ayiba mpe bayebi somme exacte bapreuve elekaki kutu bapreuve alors bakangi ye sikoyo bakoma osambisa ye do wana bankete toyebaki yango mpe biso nyonso tolobaki bakokanga ye te tomoni bakangi ye tolobi état de droit bajuge bachange me na kati ya bajuge moko babomaki ye surtout oyo mpenza agéraki bapreuve très bien donc oyo amemaki bato na nzela ya condamnation ya kamere alors ntango abomaki ye toyebi ke babomi ye na bato
me na kati ya motema toyebeki babomi ye na kote ya Chine Rambo. Mais alors tina mokwa lelo tomoni kote ya Chine Rambo muta bénéficier na mbongo wana aza te. Na kote pe ya mokonza mboka tokomona te moto a bénéficier na mbongo ya Kamere. Mais bon, liberté ya Kamere nde tozomona soki euti wapi. Tomona chaque fois soki alobi azobela ambulance ezwi ye epai ya banda okende na hôpital bakangi ka foto bafilme bakorde meme azwa traitement na poto azwi mpe ta na poto ya traitement te me ya kotambola ya kolia ya kopase meme na télévision français ka kozonga approuve innocence na ye. Soki totali ta wana na makambo ezoleka c'est possible, oui, mbongo oyo ayibaki en tout cas ata président ayebaki te après koyiba esika mbongo ezali bamwa makambo moko ezala na kati etali penza kote ya mokonza mboka to bandeko ya mokonza mboka to baoyo batravaka na ye. Donc en brève koto te naloba boye président Jacques Chirac ala président ya bien mokili momba toyebi no Chirac azala politicien moko ya bien qui akomaki président mais boyebi ke bape bafa kwa babeta penza grand lard na France te ya bokasa ya pays mobimba konta bokasa tu na mbongo mosusu ya pays bokasa kamna na kobombango. Alors bango mutu balobaki tika tobombilaka yo babombele yango bango babeta ye banko mais comme ali poto batiango na kombo ya bango te po bango ava bazala bakonzi ezala Giscard et la Chirac bali bana ba bourgeois foye bango ba famille moko noble mokonza mboka pe abota bana famille noble. Donc ba un peu différent. Alors c'est comme basalaki nini batuni Chirac na master na mosusu bon yo akana peta confiance hein yalobi oh nana écoute pire petit mwana bajef wana Bernard boyebi no kombo esukaka tapi Bernard Alfombra. Alors ye palaki ne biaka me peti a confiance so totali mpe kota Kamere ntango akangamaki bakangaki na peti na confiance boyebi yango no peti a confiance akangamaki peti a confiance eza nani Masaro. Mais bon oya poto bakangama te poti lelo boyebaka tina Masaro akangama te no
alakisa pe mbongo akotanga mpongo. Aotanga kutu talakisi mbongo ba brick eleki mwana ne na mulai. En bref, naloba na bino boy. Mbongo oyo Masaro alakisaki eleki mwana ne na mulai ekoka eyali entre 2 millions à 5 millions de dollars. Bandeko 250 000 dollars ezalaka alias mwa muke. Tango ya esika. Alors, naloba bon ponga na monango pe na mona kango. Nalobi teke ngamu na nango na mona kango bon. Na simbango pe boye. Yanga ite abutu. Donc, na ebi mulai ya 2 millions. Alors, soto taliba oya poto pe awawa. En tout cas, Bernard, yepeka mutalakse ke to sagana mbongwa. Yatanga kimbongo teke o achango eleki mwane na mulai tete. Yali mwana ba gift. Atimba na ndenge na ye. Aloba mbala moko akoma Ndulemani. Abimisa nzembo liboso. Boluka n'internet. Première chanson Bernard Ayemba a poussa vélo. Tout d'abord titre dans mon ebisibino. Je danse avec l'argent. Wana titre nzembo. Je danse avec l'argent. Eh, wana Bernard Ayemba. Mais Masaro, il y a les calmes, discrètes. Gombe na gombe. Yekaka zui mwana. Tala mulai ya mbongo. Alors bandeko. Bongo wana ezala penze bele. Sikoyo bango bakanga mate. Po ya na kombo na bango te. Bakonti na bango pe etika trasi te. Ba vi na bango pe titango bakufi. Ba vivre kaka na mbongo mosala. Ba konti na bango transparent bandaku na bango. En tout cas, so ba yibaki mbongo esika baleli yango ata ba foli basali nango. Batu ba moniteur ba foli na kolia da bango na ba feti na bango. Toujours na bambongo na bango ya mosala na ba prime na ba camarade oyo bali généreuse lokola Mobutu très généreux kokabela ka bango bambongo esili et a même pas ba pot de vin. Mais bon, et a teke bayibaki te, bayibaki. Maintenant neleki mbongo wana. Kasi Bernard botie banyoso na kombo na ye. Ye mwana bajif. A poussé vélo à sali nzembo. Je danse avec l'argent. Alors, et comment ya ye a créé ba société, ba entreprise, a sombi ba didas, ba izini tu komi ya ye. A kabula mbongo na mutu te. Ba enquêteur fe balade te soka zuni mbongo wapi. Ye abandi ba faire malembe ba komi bongo selo ye. Titango Crédit Lyonnais ayako bukaye maseke. Mena côté oya RTC bango pe bana Bernard Tapie na bango e bana Bernard Tapie na bango Masaro ali juste logique ye banzembu asala te eloko te ye pe a utilisé te basimbisaki ye pe yango te so basimbisaki boke nayebi eloko alinga osala te
mais parti oba simbisaki ye na oba kabelaki ye pa kokabela bato. Orie ya yemba ya chawata pene na ye. Ya kipagande wata pazo kipe bato. Amitié na bakabakaba. Bo bakabakaba te ka kabakaba ye bobo. Mais bon, bandeko pona kozwa conclusion na nazwi te. Mais boye ba mokonza mboka na kamere. Baba pire, ba camarades, des amis. Na bomwana bazala ba camarades te. Mais na bomwana kamere azala membre IDPS. Ba koma binemi, ba kabola baka, sans que ba la binemi. Ba sangana pona ba histoire politique. Ba koma ba ami, le lope bari ba bon ami. Bon, n'évitez so ba toujours ba bon ami, hein. Wana fona tuna Christian, comment nani? Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss ya ni amandaje. Donc on va s'entendre au lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.